En tout cas, directeur à côté de la plateau qui Monsieur le Président, moi na oyo papa Lutumba directeur 4 fois mobile yeyo Bongondo. En tout cas na elio ba nouvelle moko ya malamu étant que directeur ya Congo Esengo. En tout cas Congo Esengo toza na posa ezala zala. En tout cas tozo penser trop na bino ba artiste Congo Esengo elingo esala au moins surprise moko euti na Londres. Nous sommes pas un bende. Surprise moko euti na Londres pour yoza président. Président Toro PCE et Toro PCE et l'homme ya pamba te. Mais to yelio chaussure oyo euti na Londres. Ezate o basi balata. O boete tala. La chose à 41. Ezapé 41. 47. O papa cameraman, yo moko toi. En plus c'est outil Londres. Ezabilo ta ba $100 ba de oh non, ça c'est 1350 €. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Pour yoza président. En tout cas to pensa ki na yo na ba bandeko nyonso oyo ba oleka na Congo Esengo. Ezaka geste ya mukie to pensa ki na président Basiliko. En tout cas, merci beaucoup la maison. Merci beaucoup dans mon tapé si loko vraiment donc na évité donc ils likolo moko te ta muso azaleka likolo moko te ils pena papa na biso pena cameraman na zwa penza o dara Congo et na ba chaîne belé pena et ça la babilo et puis ça va te comme cher na Congo et puis banda ba bloquer ba confirmer limite que mise moi ça va tasser. Voilà. So les alliés c'est que la Chine, ba Dubaï mais né bobi Londres ça va. En tout cas na combo ya Congo Esengo, il y a pasteur Clovis Fimpa, na le patron d'Ilan Fimpa Ben Bakoka, le patron de la maison Given. Au Given da Congo Esengo ezaka elo moko. Voilà. Ya on va penser que na eloko à travers bango malé ngamo lobeli na bango denaye ko pesa yo eloko oyo. Merci beaucoup. En tout cas, et ils ont un carton. Voilà. Et puis le local vendredi, donc on sait un week-end de bandit, hein? Ouais, non, là, on lobby. On l'attend. On a lobby, on a encore vraiment. En tout cas, merci à pasteur Guilain Fimpa. Merci Clovis Fimpa. Ah, Clovis Fimpa. Obi na mundima kité be. Mais c'est Guilain pas un pasteur. Ya solo. Et qui n'a on fait carré. Et ça on peut. Donc merci na bino nyo surtout. Bo passer na biso boy. Mais tu le vis peut-être que parti ça va mourir pour ça pas te zalia. Donc avoir si ma rose attend sous attend ni cache ni de donc merci vraiment na bana Londres réunion surtout. Na profiter na pe ça Robert Lutumba. Moi na fait si maro moi na souka fait si maro za la kuna pe na Londres. Ah OK. Donc na profiter na pe moi na fait si maro o ba yemba nzembo ya wana nini zizi. On a zizi kuna na Londres ça neti moi bêtise moko boy. OK. On to moko bengi Salomo. OK. Salomo donc ouais. Ah c'est bien. Yaza manager ya Manda Shanti. Na profiter pe na pe ça ba condoléances na famille à Kumu Manda Shanti. Ah OK. Donc a profiter la guimère na. En tout cas président Manda Shanti voilà. Bah sincère condoléances na okaike au perda qui maman na yo. En tout cas à travers ya émission Oyo Congo Esengo te présenter au Penza bah sincère condoléances tous ensemble na bike ezalara pas si makasi ko perdre mutu aza cher vraiment na panayo pe na famille. En tout cas bah sincère condoléances na président Manda Chante. Na profiter pe hein yango wana eza makambo donc biso tozi Manda Chante para mutu na hot mutu na bina makasi malgré tout ba makambo ya ba visi mako mutichi biso moya ya mais eza makambo matala banane pe kala to wana kumu mutu nanga donc ozela programme na batine biso eza la ntili sepi wapi bon na kobenga kosisa nanga na kobenga ka ba musicien ou tout ça na bon oyeba et ça là vraiment bien courage merci vraiment merci beaucoup merci lango isa yo ça lango ta pemina 6 na makambo mais là tango lobby on l'attend la lobby samedi est-ce que vous cette perception na moi le moi ya dudu olingo ya dudu ele ki sentiment so koyemba ne te kaka ko betango o ko betango non na ko gatini les guitaristes mais quand on to yo beta accompagnement na et ça na ko gati